congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya tolo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Alors, bonjour à vous qui me suivez en ce moment sur www.congofrance.com. Toujours fidèle à suivre nos émissions avec le grand boss Josué Didi Dipumba, le grand boss de Congo France, avec Sarah Ramazan La Chanel, toujours là pour vous servir comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je reçois encore une fois le prophète Ngefa. Ming sur les pasteurs. Sur le débat pasteur, comment reconnaître un bon pasteur, comment faire pour bandime belé, comment on s'embête nandaku, pasteur comment aventurier et belé, comment bon mama bala, comment kabola ba famille. Donc le nayambi prophète Ngefa a mieux placé pour nous répondre à ma question parce que lui aussi c'est un pasteur aussi. Bonjour prophète. Bonjour maman, Zambia Pambolayo. Na sujet malamu eli bisoto sur la carte nyonso. Ils ont tout ça contre batouté pour na kobongisa. Hein maman pour na kobongisa tout ça contre le côté. Ce qui peut moi mbebe zalaki tozonga na nzela. Ce qui peut nzela etengamaki bazonga sabiso pe na nzela ezali mabete. Mais eloko oyo ezotungisa bana nzambe mingi ekukito lobela yango po ete bana nzambe babekisama. C'est ça notre but. Hein tozana likamba ko lobango te nzambe zo lokumu na ndengo komi lokumu masanzo lezonga pa ya makolo. Donc prophète mingi to bananon Toko sandeni poto yeba pasteur a bien, to prophète a bien, to musala nzambe a bien. Toko sandeni. Bon, koyeba est trop grave parce que celui qui connaît la pensée de l'homme, c'est Dieu seul. Celui qui sent le cœur de l'homme, c'est Dieu seul. Au moins mon seul pasteur, mon seul prophète là basango il faut koloba. Liboso ba compte avec vocation. Ah moi na koza sango, moi na koza pasteur, lelo ba kota ke sur la vocation te comme ko la copie. Hein donc kunezo futa ezo eti kayu hein na beta bale kunezo futa hein différence nano yango wana nano ya koyeba oyo fo na vrai ndengeni ba yeba ka vrai na vocation ya mi bale motayi motema ya moto na mission ndambazo pesa ezali nzambe mais lelo ezali un peu pas la personne là lelo nano yo papa comme pasteur disons pasteur munene mais moi na benga pas pasteur te moi na no benga ma pasteur te azana vocation za kati nango te moi na comme médecin asalika mosusu lokwa yo monique église na mbongo ebele église na makambo ebele hein obengi mwana okomisie responsable ya parage songolo pour remplacer yo yango ezali royaume ou bien ezali bonzambe c'est ça que bana na nzambe lelo baza ko mitungisama na biloko wana mama soko wana vocation te nzambe abengi yo te suka il faut que ba mbeba na ba mbebe ko na ministère na pe bato ba découvrir que ozali faux. Ezo koma pe belé na Kinshasa ba église belé za tant sous papa za ki pasteur tant a lembi. Au moins, on préparé déjà moi na yé pas récupérer. Au moins, on peut ça là que l'église belé so pansana. Pour bateau parce que na sima papa, ba on s'est pelaté pour bon ba nyo comme na yé. Ko etam sou kopé ça ma responsabilité mais yozu maman moi na oti. Ce que bandi me belé ba ki marmo église kaboni katikati. Te église au kabonate. Au moins Bible c'est notre constitution. On va suivre la Bible et on va suivre aussi Jésus, toi na Moïse. Tango Moïse, nzambe bengi pour na bisabana Israël tanga komaki pour bisabana za koma na kati ya Kana na kanisa Josué na Caleb bazaki bana botaki te ni Aaron ni Moïse ni Miriam nzamba ebisi Moïse alobi zua mwana Josué pa na moni azali courageux pas za soldat azali sacrificateur te yenda ko sabana Israël na kati na Kana so to moi na kati ya Kana bakotaki Josué na Caleb lelo ezali boyete nazo expliquer boye aye bayebi ba s'investir na mate ya lokuta na makamu ya mabe na lolenge na bango bakamati église nzambe lokola entreprise lokola boutique na bango lokola magasin na bango ezangi contrôle motasela ka bango inventaire azalaka te okomona pasteur ate soka silisi azwi bambongo nyonso akei nango bango bata contacter nini te ye mazo futa kati nango c'est ça ezosala ete tango baninga mosusu bazomona ndenge wana yo préparez moi no remplacer parce que tango dirige ezalaki malamu te mwana oyo soka koya lokola azalaki appelé te bon et comme lokola royaume papa parce que na royaume amoni eloko ya bango mutako telemela azate asala mabe asala malamu église longue ya nzambe comme ya ye ya mwasi na ye ya bana na ye ba koko na ba oncle na ye eloko tozo vivre yango
Or que tant que Jésus a sélectionné les portes, il a 12 apôtres, apporte la porte à qui Mboka, il a dit qu'on soit bango, mais les leurs ont été. Hein? Ceux qui pasteur azali ngombe, bangombe bato une église, azali moswahili bato une église, azali Katangé, n'a pas exemple quoi pasteur Mukuna. So moi 95% balubati. Hein? So moi pasteur Kuti Sony Kafuta. Quoi za Katangé, so moi 90% ba Katangé na baswahili. Hein? Sikatene baswahili bato na plein. Hein? Donc on n'arrive pas à comprendre. Bato ba sentiment, papa so ki yoza Katangé. Ata bakatanga bakuti yo bakapote na kati ya biro na yo bakokenda te parce que ndeko na biso non makama nzambe za na sentiment te makama nzambe na sentiment te mais soki yo za moluba siko baluba bakuti yo ozosa bakisi ya bal bakokende te nzambe sport non sport etamboka na kisi donc biloko wana ezoboma église ya nzambe tozonga na retour tozonga na nzambe ya solo bakretien bazali papa balembi bayibeloko bakosala te balembi ko bien papa catholique azali homosexuel ebani na catholique magie ebani na catholique mabemi mais catholique asangisaka bato nyonso azali ba stratégie amemaka bato yango tobana bato babima na misu bazokota kati na yango mais biso na mamuso osala plus mabe koleka protestant plus mabe koleka catholique yango elona ina loba biso ba chrétien babi tozala na bolingo te po tomona ne ba musulman bazala na amour wana biso tona mwa division mo boye ba pasteur bakomi oleki na TV bandolo bakenga na danger ngai na leki ye kuna na koteya nga kuna boye to comprendre souté ba pasteur to ba bondenge ni papa nanga bon division ezouta na ba stratégie na bango il faut diviser pour régner soko diviser te ko régner te mais nzambe yesu to samba yesu ya paix oya sangisaka oya bongisaka oya korishaka lelo bango bakomi na betape akomi kofinga baninga akomi kosala boye pona bare kati yango ba diviser ko mabe yo tuninga okoyeba bango nini bible esa biso na kati na mokana ya Malaki chapitre 3 verset 18 vous verrez la différence. C'est qui sert Dieu. Moto c'est o servir nzambe akolinga mabete. Yango mai biso tozo condamner tous les mabé zo le kana ba église, pe zo le kana mboka. Toza wana pona mboka et pona ko corriger pe église. Ya mibale. Okoye babango na neni bazangi bolingo. Okomona pasteur azana 5 camions ya cher. Mais adjoint na ye même vélo te. Même vélo ya pambazana moto te s'il vous plaît. Vélo ya pambazana ngote. Pasteur a dit ndako. Mais bon, et balandi, parce que vous la ndako ya studio s'il vous plaît. Ayebi ta souli a pas ma repesa. Mon oh ya été mais il y a d'autres badons na comme église. C'est du vol qui trompe qui? Tozo ko sa nzambe. Parce que bato bazo pesa biloko na bango, bazo pesa nzambe. Pasteur moko wa azaka na mbongo azate. Ezane bandimi na Yesu asimi bato abani ko pambola ba komi lolendo. Ba pasteur batongi ba stade, ba pasteur batongi ba hôtel, ba pasteur batongi ba immeuble. Mais église yo ya yo na sila kate. Car on sait un bon mikolo nyonso ebe ba juba maman bazali wana rien so même motoza malade ezaka molimo te pasteur na bolingo tinda moto na hôpital yo bondela aya na bakisi o bondela motabika ako banga kuna nino kabimisa mbongo yango mona bibembezo kufuna kata ba église yango na neloba neti na ebi sœur mo boya pesa témoignage abi umela na église wana pasteur wana abi biso ton pasteur a un problème biso to tchara mabonda to tchara to sunga pasteur mais comme le tourne nga na zangi mbonga garantie le na komo tenga na libana na bana mais pasteur na bisi papa na za na problème boye singa kaka to kota retraite to sambela parce que alobi poni pasteur ko misaka mbongo na été apesa ngata msumo garantie to mso sunga mundimine pour ça la ke musala asa ila nzambe mais abi na ngana sambela lisusu po nzamba pambola nga pesa mama wana eza ba idéologie ma parce que nzambe asaka kati ya moto. Nzambe etilisaka mutu atilisaka mutu ba pasteur balingaka ba pesa bango bakabaka te plupart ba pasteur bakabaka te ata moni banda bazo souffrir bato akokaba te ozomona nyonso wana manque d'amour moto na amour c'est la zangi bonga garantie asaki ndumba c'est la zone la libana asaki ndumba sérieux ozomona dans la kana église zo katna pourquoi ko sala collecte pourquoi ko sala des sœurs kamata mbongo moi je le fais moi. Maman fait baza combien wa na mbongo te le peu on nzamba pesa ngai na pesi bango keno te kata mapa keno pesa bo mbongo na église kwa mbongo na passe ebimaka te na bina ko souffrir bango te o nzamba zo pesa ngai tikana sala misala nzambe za kati na bango ezali bakara parce que ni bokoye bango na misala baza na bolingo te Malaki chapitre 3 verset 18 alors bokoye bango na misala na bango na makamo na bango mais soki makango na ye motio la mora na église ndeka ko bimise bambongo
hein to soki serre moko alingi wana neka misi bangbongo mais moto azobela même mutu malade mosusu azaka kobondela te nzambe atie mpe baminganga na bopito baza na misala na bango kende na hôpital yela bakisi tobondela zwa mwana kwakwango oyo lia totandi nzambe akosala tobondela bango esala makati na bango te parce qu'ils n'ont pas d'amour soki omoni batel pasteur batel prophète baza ya nzambe te na nase na bango ce sont les loups féroces les loups ravisseurs. Il a soulevé aussi point Moussou prophète par rapport à Bandi Moussou Moussou Salaka. Pasteur Moussou bon prier sans cesse net to cardiaque et prier sans cesse. Mais mon dit Moussou Sala du lundi à samedi à dimanche. Moi bengue mon dimanche pour ça là il monte dans la catégorie. Mais après sa raison est que il faut à ça là pour beaucoup la paix moi signer la balle dans ndako. Ce que pasteur Moussou a comprendre à côté on a tendu au éclaircir son non papa. Non, là Éclair chapitre 3 verset 1 à 4 bi chaque chose à son temps. Ta kosa les ali, ya kosambi les ali, ya kolela, ya kolia, pe ya kosaka les ali, ya église pe ali. Tant plaisate. Hein? Bible ezo ebisa biso biso na 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Oh ya salité aliate, yeso zo loba yango. Mais quand tu ne travailles pas, au roboko libo dans ma personne ndengeni. O liko salate, par exemple, prière à 100 jours. Jean est prié dans 4 églises. Yo que dans l'église, 100 jours c'est 3 mois et combien de jours? Okende keteni bakolonga mosata balonga mosata boto bakoma chômeur comment on peut se mbongo na kata babona te ezali ba psychologie o bazo mema bato ça ne vient pas de Dieu ça ne vient nzambe moko c'est un bon travailleur asa mokina 6e jour 7e akiko pema so comme pasteur oyo azotinda bato na fene mindele ba développer ba prière te mindele ba développer à cause du travail les gens doivent travailler Afrique va paraître Afrique bango sala te pasteur on se paraissait tika mototan akende ko sa musala soka ko sa mais dimanche ça la raté soka na musala na 8h azonga na 20h tango nyako ya ko sa l'église taneza dimanche akwana 10 na ye akwana offrande na ye au moins basala ka pona ni ba tonne l'église ba ko ba vedette mais bible zo bisabiso Matthieu 18 verset 20 là où sont réunis 2-3 personnes mon je suis au milieu de ata 10 basa belé dimanche ba ko parce basalaka so basala les avantages d'église yo na ba to na pa ni bazo ba image ba teka ngona poto ngana moto full sala ke côté ezali ba psychologie o bazo be makati na bato yesu ye moko alinga za un bon travail les gens doivent travailler ba prier ba travailler pour moi loboko na nzambe. Prophète, il y a une différence entre pasteur, prophète et apôtre. Bon, différence il y a 5 ministères. Église il y a les autres 5 ministères. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et puis docteur. Nous sommes pour la perfection de l'église. Apôtre Zanani, moto ya no 25 lingomba. Akoko longwa awa. Akena Brazzaville ache lingomba na kombo na Yesu. Alongwa na Brazzaville, akena Cameroun. Akotambola partout kotia kabo et puis apôtre azali enseignant. Éphésiens chapitre 2 verset 20 nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et les prophètes. Hein? Akeko vandi ça partout so ko moni moto boye aza prophète. Yo ko benga moto apôtre azali l'église moko pamba. Mais apôtre ne ya nini? Azali combien d'églises yo avandi ça na monde? To na Congo. Hein? Eza ba titre ya pamba o bato bazo ko mema kat ne yango. Ozomona prophète azali nini na kata prophète appelle ministère prophétique il y a tant apôtre aye avant si lingomba na enseignement il à côté ya si les enseignements prophétiques et un prophète azaka pas mona kabatote na mona kinyoka na libumu na mona ki libungu tulu na mona ki bongo kufa non bible nous sommes enseignés sur les enseignements des prophètes et des apôtres na kata na bible toza na kata ya 2 livres toza livre évangélique peut un livre prophétique un prophète okoye ba lokola nga na ko simba ba livre prophétique ba Daniel na ko simba ko ba Apocalypse na ko simba ko livre ko Amos na ko simba livre ko ba Jérémie na ko simba livre ko Ecclésiaste donc ba livre prophétique tango yoka accent prophétique wana lelo ba benga prophète mais ote ya Matthieu évangélique mais ça prophète oza na connaissance. Il y a parole, mais on a prophète. Un prophète, même à sa qualité, enseignement, ils ont la prophétie. L'enseignement la plus excellent, c'est la parole de Dieu, la parole prophétique. Enseignement prophétique. Ils ont yo, na yesu ye mongope, à sa kolaka, mokili mobimba te. So, moni moto yo, même à sa qualité, mais à côté, à Tei Matthieu prophétique, avant c'était un grand prophète pour Azan ministère. Vous voyez, c'est un gars qui a déjà bâti sa sakola. Hein? À Sakola Kaka,
koya na mwana Yesu bino race de vipère oya yebisi no ba comme esili mais après côté ya bato nini enlèvement église à côté ya bato nini kaka matière prophétique après côté évangéliste rôle évangéliste ça nini ko kende place yo Thomas avandisi yango apôtre na place yo prophète avandisi na semaine ya prophétie ya ko kende nini ko panza parole évangélique à côté pourquoi la banque banque azali évangéliste lokola Sony Kafuta azali évangéliste bazali wana belé et puis ministère évangélique est le ministère le plus puissant parce que bango bazana parole pe na puissance makasi lelo bato baboya évangéliste Kidjami na Kibila c'est l'évangéliste baboya yango baninga kanini apôtre na prophète pour na lokumu ça sert pas alors pasteur azali brebis soki bango bavandisi makambo nyonso baye na bandimi tu batie bango na kati église pasteur soki likambo ya prophète azalaka maloba malamu te prophète azalaka na bacondamnation na rigueur mais role ya pasteur ezali nini kovandisa bango kimia te makambo boyoki yango ya solo nzambe akosala tika ete kimia ebineza na motema pasteur azokisaka bato te yango moni différence entre prophète na pasteur soko moni meme attitude na nga et n'a pas attitude de pasteur, c'est un prophète. Un pasteur a une attitude n'a pas été. Pasteur a qui contre la nini boité, choté. Ozomona comme un pasteur azali ko la sango. Pasteur azali ko bongisa. Mais ba prophète bazate. Prophète comme on a prophète. Ozomona bango wana. Docteur on ngoni. Matéa apôtre. Matéa prophète. Matéa évangéliste maté ya pasteur yako ya nini akobongisa yango na makomi na makomi ete ayeba pina ko tangisa batu basosola oyo bayeba kikati nango te mais epekisa mite un moto nzamba na deux ministères tantôt cause la prophète tantôt pas la docteur tantôt cause la apôtre pas la évangéliste tantôt cause la apôtre à cause la pasteur epekisa mite mais ce que moni moto akomi na 5 ministères oyo tomoni ya kisasa lelo oyo bato ya lokuta parce que moto asaki 5 ministères ezalaka Jésus moko po azaki 100% Nzambe mais 100% homme. Merci beaucoup prophète pour la réponse now. Sungé toto na su motuna mususu par rapport ya ba pasteur mususu nde tokomo que soko bandi église no ezana moi normal. Tant on ba niveau mo boye ya solo pena que ba ya proposer bino faut que ce monde pour au moins a foule ton de belé auton ça va terrain ba stade et tout c'est vrai. Ouais c'est vrai parce que ezana bandale awa ezali na bandale awa tuzo bisa bango bazo initier ba pasteur ba uti na kabale juif ba kisi yango uti na Israël surtout bato bazo ke na Israël tombo ya Jésus Israël za vide o ba saka za idolâtrie tombo ezali vide le tombo vide Jésus za kurete Jésus a kufa amata akende Matthieu 24 raison lobani verset 5. Car plusieurs viendront sur mon nom. C'est moi qui suis le Christ. Ngaïn de Christ. Et il séduira même beaucoup de gens. Pendant qu'on séduit beaucoup de gens, il faut qu'on n'ait pas d'ingouet. Et d'une personnalité. Il faut qu'on n'ait pas cabo. Il faut qu'on ait pas kabyle juif. Bah mon ba miracle. Bah nini. Miracle zali vie à mototé. Ceux qui ba un miracle sur le Congo en aussi quatre. Bah c'est un miracle parce que nous sommes pas bon la Congo. Bah conduire tout balongwa. Balongwa. Kabila na batu na bakende batiseke na batu na bango na bangwanda bakende bakende batika Congo pour basaka miracle yango kaka ko bisa batu banyoka kaka Nzambe alobi no Nzambe asalaka prophète moko mosai Nzambe moko ko bikisa libota na ye yango moyi batu bazoko landa ba miracle o bazo bebisaka na. Qu'est-ce que la Bible dit maman? Ayebisi biso lisusu awa bakwena kombo na ngai il se doit même les élites de Dieu. 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, désolation, dont établit le prophète Daniel dans le saint temple, désolation zanini, oyo makamla bango ya mabe, bakoti bonganga, bakoti bo magie, na kat na temple, et puis boko ba ngoni ba na mateya te. Ba mateya kaka okene poto. Moi si njoto oko pambolama Nzambe asalaki yo boy bazali na kaka yango suka ino pa parce que ça des choses na bango te jamais baté ko bongo la motema bo boka bakisi bo joie repentance bo epa Nzambe enlèvement église ezali tala mabe zo mona ce ko déjà l'église à bongo déjà bima que so ko une église ya marque wana bima ne mababi na babina ya madiaba. Madiaba bima Nzambe azawa na te et puis jamais il y a une désolation et ce comment tu dis maman balobi na biso lisusu awa na Matthieu 23 verset 24
Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Au moins, il va dire, biso kuna limité, bazo bisasu makborodo, bazo bisasu manyoka, biso kuna, non, les choses spirituelles, ça se voit pas l'ennemi. C'est spirituel et ça s'opère spirituellement. Osée 4, 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Et au moins, il y a côté na biloko wana, ba logi wana, et ko embrouiller bana na nzambe, et ko pesa bango esprit d'égarement, pe ba ko luka moyen, ko bikela ngo, et ko zalate. Ah ouais, zali plein. Na poto zali plein pour la poto bato basambela sous en quatre na côté alors de loger côté na bango nini tant Christ azali awa nini bakolinga basi bakomela masanga bakozoba kiss ba homosexuel même bakoma même ba homosexuel oyo bazo sala kati yango o bible zoloba yango et tango zo mona biloko basi ndengo na bima yango pourquoi Matthieu 24 la Bible quand il se verra de faux Christ bango wana et il est faux prophète. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Point même de séduire, même possible le lit de Dieu. Voici, je vous ai annoncé davantage. Sortez au milieu de. Nzambe apesa bino esprit sagesse d'intelligence Saint-Esprit conduire bino botala bango tango moni mwambe bezali oyo ezoleka esala makati na ngote pasteur alobi tosala veille à 100 jours bino boliaka te bato bakufi na bacardiaque bakufi na bestoma bazwi ba carence ebele na nzoto mais ye soki na kati ya ndako toaza na kuna amelaka aliaka ozomona azokosa nani et les gens mère oh bandoki te ndoki nyoso ya ndoki te oh aza ndoki ndoki pa kozwete parce que tango batindo 40 jours 100 jours o salate o liate o vanda kati nango moiki babomi na kati alors biloko musu basalaka yango rien mais nzambe apesi biso na Isaïe 58 verset 7 à 8 vrai jeune boko sala est-ce que jeune no balandela yango Jésus ye moko balandi ba biloko wana alors il a 40 jours yazaki nzambe moi nzambe pe nzambe yo za moto semi na mai na makila na musuni comment kolanda esprit je sais l'esprit yango moni mingi bazokufa mingi bakomi na ba carrément mingi bakomi na ba science occulte mingi bakoti na ba cabale juif bakoti na ba voyage ancestral ako koti na biro netu na ndako na bwa limu ya kende tango ayebo nzambe alobinga eloko bangisa ngani na kati ya bandal pasteur moko bato plein nzambe ayei ko bimisa polele liki 12 verset 3 tikana toka pona nzambe papa tikana toka pona nzambe na kopangisa mitoki te pona nzambe a révélé bango o nakendeki na voyage Jimmy Chang apesi bino mbote église Jimmy Chang akufa moto akufa Ecclésiaste chapitre 9 verset sabi alobaka te mémoire des oubliés okomona wapi effectivement Jimmy Chang akufa te asalaki nzela mabe moli monezo ko travail bazokuta na kati un grand pasteur awana bandal soko ke pa na ye apesi $100,000 apesi yo jeep si ma jeep wana ko kunda na bana na yo donc ba mort ba pasteur bazokufa pa ni balingi to laisser le temps au temps le temps partir à Dieu tikanzambia sala tala ba telle pratique alors ba pasteur o jeune bazo bima lingi pia ka te bosani ba kotina ngo nde bazokufa kufawa nzambe oyo tutaka tolo zela nzambe eloko nyonso ser koza presse na vite ngonga lotanga yokoka moto akopekiso azali te c'est pour cela nous condamnons tous les œuvres infectées du démon oyo ezoleka na kati ya l'église et puis déception eleka bana nzambe balembi bazosambela te ngai bato ebele babinga na poto papa mateya yo oteyaka biso tokóma totie na dimanche bo totie video na yo tozolanda yango eloko ezanga topisaka mabonza te ozomona parce que ozopesa mateya oyo ezoki kobikisa biso baplace mabe ezokende kati na baso rien repatance bateyaka te bapere na biso baki bato mabe basambelaki nzambe te bamama na biso bamama na mama na bango bayebaki basiance okite na makambo na bango ya butu ya bakutime biso tozosibiri yango lelo mais ntango oyaki ko église paster aloba tala bakoko na biso bapapa na biso tozonga na repentance tomilela nzambe alimbisa biso rien
kaka pesa mbongo to somba boy mwasi nzoto voice na poto ya yo sala boy mais bon bazon dit on peut passer les qui non passer les qui lokola passer les qui promesse spirituelle wana bazo pesa ngo promesse moko et oyo kokisa mate mama nyama na mbongo te ndeka na mbongo te na lokote mais pona lia a déplacer oyoki nzambe motasali yango mais biso pe tokolie na mitoki na biso quand tu ne travailles pas tu ne manges pas il faut passer la bisa bazre boke na mosala bo se débrouiller nzambe akotia maboko 10 minutes ya mo pesa bango biloko moko nzambe akopambola apamba na vie dikaka moto oloni ndunda te yoko buka ndunda ndengeni yo oloni masangu to buka katango ndengeni rien ozomona yango psychologie wana o tozo kufela biso oyo ba belge ba kana biso batiki na biso yango na lelo ezo continuer travail eza production ya biloko nyonso bato basala basambela loboko na nzambe za kati na bango. Merci beaucoup prophète to kitamwandambu siko nenga na yeba pelo moko mosala nzambe to pasteur to prophète to apôtre azana droit ya kobala basi mibale te tolobi na Matthieu 19 eza permis parce que ne bandeli ya mokili nzambe asaka daneva asaki Adam asali ba Eva misato te. On va avoir exemple Abraham. Bon Abraham ba ko exemple Abraham azali na basi boni. Abraham tango Sara kufi nde abali kitura yena kitura bote bana mitano. Mais Abraham azali kana Sara. Ba ko loba ba exemple ko ba Salomo, ba ko exemple ko ba David, mais suka na bango ya basi belé suka kini. Ba également ba bungi Nzambe et suka na bango azali malheur. Yango mo Nzambe na bonzambe na ye atinda mama oyebi Matthieu 6 verset 24 okoki kolinga bato mibale ndenge moko te et puis okoki kolanda chemin mibale te kosimba te il faut ezala biloko moko etambola na yango nzambe ndenge asala motema il faut linga mutuka asala motema mibale te motema moko oyo ekoti même wana basi 4 to 5 ezaka na moko ya kolinga même oza na bana 5 6 ozaka na mwana moko oyo kolinga koleka bango nyonso alors mpona nzambe oyo aza nzambe aboya batrouble wana nde asaki mwasi na mobali oyo azoluka basi mibale misato suka na bango ezalaka nini voye na bango ezalaka calme te bakindoke kotanga na kati soki mosala nzambe divorcé une fois deuxième fois susu mosa divorce mosali na nzambe na Congo ezala kokamwa te nous condamnons ça soki si 10 pasteurs au renommé o bana basi na bango na ndako tilelo bango za 2 nyonso ba divorcer pourquoi babalaki basi na bango wana tango baki na l'arte ozomona se tango baki na lokote bamamba supportaki bango boy tango atie savon atie moi costume ya bien soulier ya bien moi mandefu ya longoli tera komika na l'église otambula komi s'arrêter azomona ba mitiola na kati ba mama tibelezi na kati directement esprit yei il faut benga na mwasi na pona benga na mwasi na il va benza ndoki il faut remarquer ndoki ote asa makango ozomona il faut pas benga na ye akobenga na voie normale te Dieu est juste Dieu est juste il est toujours juste soki ba osa biloko wana suka na bango ezali mabe ozomona bango bazo benga na basi nyonso et puis bana baso bana sikoyo bandoki ti soko moni moluba ya pembe makasi soka suba kana mbeto te azala ndoki non ami bale yango ba kwa na biloko na mama plupart mapsi ba bala chaque année mwasi mais tous exemple nani tebi nzambe te atako mama na bazo kenna kolela o baby CV na ye o kangi vini mosu abotu ne bana mais asundoli yo siko mwasi ozolandela wana o balie mosusu bakoma bala polele ba bengi ba polygame ba pasteur belé ba ye ba ko bala kati na bango et pour moi je ne le ferai pas j'ai ma femme on a bani na pasi moi c'est ngautu na kisata autu na bandaka autu na province yawa mais na tala ba momi ba danger ba za mo kam to bongisa mo sino na guna eza bongo te bongisa ye mama bongisa mwasi na njinja loba e meni aloba sika vani molime pe makimia ebele ambongo zwaka bongisa mwasi na yo na bongisa ye gunga na lingi na komisa ye na tanga kolinga ka misusu te parce que mwasi na ngaza na nyonso bango ba bongisa ka basi na bango te il faut tika ka mo gugu boye na kanza kuwa na kaka sikoyo boy bazo yana ba pantalon na biloko ya kitoko ya kosani akekati na bango bazali ba faux pasteur ba faux prophète même ibali pe pasaka biloko ndengo na nzambe asepe nango ils seront jugés et sévèrement. Merci beaucoup prophète en tout cas nayebi ki tosoli le belelo mais non soki c'est une question oyo
par rapport à Bino Basala Nzambe, vous avez tenté Makasi. Donc, tentation, pena Ezalara Makasi, pour vous avez tenté Ernionso. Et ça a vous avez tenté na Bassi. Et arrivera mon pépiment pasteur et tout surtout vidéo pratiquement pornographique to loba c'était voilà ce que tant bakuta na bongo ezara nini bazara ko ina na mutambo ya Satan to bango moko kaka bon ezala kapenda mutango linga mabete hein il faut dans la juste alors ba tentation mon maman journaliste alobi ba musuka comme mitakala bazako se masturber eza milimo ya bandumba wana bakota kana église et puis ndumba milimo ya ba Satan à côté de la serpent pour ne pas ko séduire au moins que Jésus moko asai 40 jours liate mais nyoka côté lié a matise le kolangomba Mathieu azola sabiso alobi tala biloko nyonso na bokepesa kana fuka melanga na peso yango ezaka tentation so Jésus paki azaki nzambe te amoni diamant amoni ba or amoni ba mercure amoni biloko tuna betaka bi na fuka mikaka lokwa azaki nzambe alabi Satan kende ba mikaka nzambe te eza difficile pour passer na nzambe il faut bino na sengi na bino c'est e ba bande ko na ngai toza ko sa musala moko mais nzambe bengi moto na ndenge na tozali tenter na ndenge mosusu on esala ke bandimi siko bandimi la bango lisutele kwa bongo de noti ndimi amoni video ya modèle wana au ki église ming ba ki ma église ming ba ndimi la osu ba be ko oza faux pasteur mosu bandimi la ka so ipe bazana également ya kisi po ba pasteur mingi bana ba kisi ba mvuta bango même atale mutakale lobi le côté mais bazo ya église bazo sambela ti azoko samona verset biblique moko bolanda bangote boyoka bangote oyo tali nde oyoki yangote c'est fini mais ezali mabe ezali pona kosambela pona bango ba pratique oyo ezali ebele na senga bande na pasteur tozonga na mission ntambe sa 4 na biso to tika biloko mokili Luc 12 azolo bana 31 à 34 cherchez premièrement le royaume des cieux, tout ça viendra après. Donc quand il permet l'enlèvement, Yesu akomi, basi nyonso ekokisami, ata siko akoya. Moli moneko kende wapi? Na mokumo nzambe apesi biso bana na nzambe. Yango moni nga nazali église au milieu du village. Na lobaka vérité, rien que la vérité. Le sambo nanga zali ni nzambe asala abatela biso, soki nzambe abateli biso te, likambo moko malamu ekoleka kati na biso ezalité. Talelo na ko biso mama journaliste. Donc voilà, merci beaucoup prophète Ngefel le côté sur www.congofrance.com. To sou saka na moi liloba, so moi liloba ya loba après to to clôturer mission na beke ba téléspectateur ba CP lisusu makasi ya ko na yamba sur le po bataki de émission to saki to liboso ya mona na zonga deuxième fois. Un mot pour la fin. Liloba ya suka pona ba chrétien. Bible zoko loba, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh tout le monde ngo ba signe attend de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Oh, bozo mona so mokili. Et là quoi sika ezalité. Ndenge Bible lobi katina yango, mais tomi sali sanaka, to se supportaka, to za na bolingo, to za na paix, soki moninga mosusu akoi telemisa ne Bible zo koloba, mais ko chanter katina yango te parce que nzambe ayebi. Alors soki to za na bolingo, to za na koyokana na ko sali sane, to ko mona kembo na nzambe. To ba bino na passer. Bino pe lelo kwei lobi po kwei apôtre évangéliste docteur yango kwei ngaka mikolo nyonso bobongo mape boye pa na Yesu makila esu kula bino bo zwa mission nzambe apesi biso ya ko escroquer bato mbongo te ya ko tamana na basi ya bato te ya ko zoka ba metiola te ya batibeleze te lelo ka Satan sai baba serni ba ko batibeleze ko tobola ba kisi na banini ale tibeleze to ko taka tibeleze boye miso tu ekei obosali bonzambe nzambe azo sepela na ngote tika ite nzambe asima mitema na biso mosalo amemito mema ikuluse et puis Bible zo bisa biso na 4 na Matthieu 11 28 abi boya na mikumba na bino epai na ngai na komema yango mikumba ya bandimi ya biso basai na nzambe biso to pese epai ya nzambe pe nzambe apesi bango solution ya solo tika ite mawa na nzambe bolingo na nzambe ezala 4 na bo balanda biso pe loboko na masia etamba na bango na kombo na Yesu. Alors na kopesa numéro na soko lingo zwanga na sunga yo na Matthieu prophétique na ba révélation pe na kosunga pa to sunga naka na Matthieu pe na mosana nzambe Bible dit en Ephésiens 5 verset 7 racheter le temps car les jours sont mauvais. Satan a telemi ce qui na moi na poto na moi na Kinshasa na Afrique mbwa azotambola na mwasi likolo ya mbongo babenga mbongo ba dog azotambola na sexualité nyama
et pas même nyama nzambe azangi mayele azan instinct asaka rapport sexuel na moninga na ye mobali te c'est comme contraire nyama na moto to comme na tango ya suka ndeko na bondela ete benga o moni mobali na yo azana tatouage aibitine na ngote benga nga na kosunga yo parce que aza déjà na esprit oyo tango la kati na yango et tona makambo to ko defend ba so ngo na WhatsApp Viber et pena Facebook ozonga na 00 243 89 610 49 41 soki na numéro na nga mobimba oko zwanga 00 243 81 807 26 78 soko benge okuta prophète Ngefa na WhatsApp Viber na imo soki olingi kozwa ngai mpona sunga na mateya na sunga yo mpe na kotindela ba prière na tala makambo na yo okobenga ngai na 00243 89 610 49 41 na numéro mosusu simple 00243 81 807 26 78 okozwa ngai na site ya Congo Mikili pe partout nzambe apambola Congo Mikili Congo France kende liboso pe lipambo na koleza na kati naye. Merci beaucoup prophète Ngefa. Donc voilà, j'espère que cette tranche vous a vraiment fait très plaisir. J'espère que tu as blessé binoté nabanda kunabino tolobara vérité ne tomisa na koloba vérité. Donc voilà, je remercie le fidèle de www.congofrance.com qui sont toujours là branchés entre le suivre Congo France Neti Yannick Patrao, le patron de leur patron. Moi-même il dit à Londres monter ma tous pépé lambeto, le couple le plus parfait nakata Londres. Jires Mabiala, le moteur de recherche le plus rapide moi à Londres à solo. Na pisi bambote na Fanny Bongende la poupée de Paris, na pisi bambote na Sephora et Luki la beauté suprême. Prophète, bon la noir poani. Ah maman la noir matanga na mboka. Ah oui, ben. Tanga na mboka beni. Na koloba mingi te nazoloba kuna na Congo Mikili. Akena loba na Congo Mikili soko moya lati noir na bona mawa. Congo to sala bato nini. Congo eloko nini ya bato to iba to kofuta te. Congo to za la massacrer. Lokula banyama na zamba bo mabisuta minduki. Kobuma bato na bambeli. Makila ya bana na Nzambe. Apocalypse 6:10. Il crie d'une voix forte, Makilawan. Seigneur, jusqu'à quand tarde-t-il à juger si notre sang innocent sur la terre? Ce sont les innocents. Na relate la mani mama siko na komika noir te. Est-ce que makama bonga na mboka o. Yango moni boy pili. Na tike na pina kwa pili 40 jours. Na kolela Nzambe. Congo esali nini? Congo esali nini? Tokufwa boye. Tokufwa lokola banyama. Na richesse na biso. Nzambe apambola na suki wana. Ok, merci beaucoup. Donc, vous avez appelé national pendant 3 jours et clôturé les lots. Donc, Tolobara, ok. Nzamatara Loboko, Nago, Manabeni. Alors, je remercie encore Mouna Cédric, artiste Mobala Mwendo, Azana Sima Caméra, Poizoba Image Aboye. Je remercie mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin, mon boss Josué Didi Dipumba, le grand boss de www.congofrance.com. Je remercie tous les fans de Sarah Mazana Chanel, Ngazakana pour nous servir. En tout cas, ma conseil Nabino et ça l'a bien. Au cœur comme toujours. Je fais des gros bisous à ma grande soeur que j'aime beaucoup, Igede Stakata Corona Kata Lille, Sandra Martins Nakata France et mes petites cousines que j'aime beaucoup, Nyota Motema Laurent, grand guitariste Nakata Rota, Vienna Foster comme Barry Nakata Rotterdam, Jean Hollandais Noir Nakata Rotterdam. Bah, gros bisous à vous et on se retrouve la prochaine fois avec plein de surprises avec Sarah Mazana Chanel, toujours là pour vous servir. Au revoir. Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com